yo moto na succès yo moto osala soki nini po lobio ye kutu na mona ya telo monte fulae yo moto fulama par mama ozungolute ozungolute oya sengi pardon alobi fiona lobi mais na sengi pardon te bois le côté vous en sauf pardon affaire pardon ya Jita epa ya Sila Bisalu bandeko nanga likambo totala ngoka boye ndenge moto epela alors totala ngokaka o Jita sengi Sila pardon o Jita kuta leki alobi boye alors réponse à Jita yango na touchi koyoka ngo na ngai na bino toyoki yango elongo alors ba conflit moko eyaka na ba star na biso ezaka nango ba conflit moko ezaka ya tina mingi te lelo ba comédien belé baloba na lisu te lelo ba comédien belé ba koma obeta na 12 ba koma obeta na bakara grâce à ba fan lelo ba comédien belé ba koma solo na lisu te grâce ya bandeko na bango moko ba comédien. Alors, affaire Jita na Sila Bisalu, na si bandeko belé a na réseaux sociaux ba ebiango. Mais na obete la bino moi lisolo mukie na kuluka na expliquer bino na moi lisolo mukie affaire ya Jita na Sila Bisalu e banda ndenge nini. Bande onanga mbote sika nyonso bozali mbote vraiment na banda kuna bino na ba mabota na bino partout o bolandaka biso. Topesi bino mbote na kombo na Yesu alors boyebi déjà wana déjà nga na loba na bino ka bonjour na bonsoir yango dépendra na air oyo olanda Irsil Botelo TV alors air o kolanda nga yo ndo koyeba okozwa bonjour to okozwa bonsoir wana vraiment dépendra kaka na air o kolanda biso bandeko na ngai affaire oyo eza likambo moko ekende déjà mabe alors so eza mbala no liboso otombe na Irsil Botelo TV kande na ebisaka bino so eza mbala liboso o trouver chaîne na biso en tout cas o s'abonner o commenter o liker o partager et ça la bien bandeko ba partage na bino yango nde tolinga mingi po esalaka biso to avancer. Alors bandeko bolandaka nga boyebi ngai nga vraiment nalinga kofinga ba comédien na biso te nga vraiment nalingaka na nga te kokitisaka bango mais nalobaka toujours il faut totombolaka ba comédien mboka na biso alors tozalaka kaka na vérité esika mabe ezali toye tolobi vérité ezalaka nango lisasi te ngana yebisaka bino vérité ezalaka lisasi te et puis vérité ata bobombi yango bokundi yango vérité suka ebima kaka alors toyoki bato balobi toyoki ba émission esalemi toyoki bato balobi ke Jita asengi Sila Bisalu pardon alors bandeko nanga Jita na Sila Bisalu bawelela nini po lelo toyoka ke Jita aye kosenga Sila Bisalu pardon. D'ailleurs, ce qui Jita na Sila Bisalu baloba na raté, ce qui Jita na Sila Bisalu babeba na moi je pense que eza grâce ya ba fan. Eza ka ba fan. Poto yoka te esika aussi la telema aloba na Jita. O biso to mona ke eza kaka na compte ya Jita abandaka ko répondre par rapport ya baba cook nde babanda ko finga e. Baba cook nde babanda ko finga Jita. Nde Jita pa koma ko sala mo ba video na ye akosala bo alobi pekisa batu na yo bwe esika ba ranking ya ba comédien na biso ebandaka yango na yako yebisa bino toujours ba ranking ya ba comédien na biso ebanda mingi na ba fan nde ba créer yango lelo to koma beta lisolo Sila na Bellevie to koma oloba o nanya luka ranking n'est pas Sila nanya luka ranking n'est pas Bellevie pourquoi lelo Bellevie na Sila baloba na te mais to bosana ke so Bellevie na Sila baloba na te mingi ya ba fan et puis tant tolobela ba fan tolobela ka ba fan te mais tolobela mingi na ba comédien et ana groupe ba comédien moko baluka kopelisa moto na baninga pour que baninga baloba na te da bablo mobwe obomona mutu ana poswa meme na kati na yankoi omona libanda ne poswa meme omoni mutu mala omena kati ne ankoi makasi ba comédien belé ba bongo
aye koto alobi ake koto alobi aye koto alobi omoni mutu so bayo yebiso toujours likambo mutu alobaki boye po na yo mutu alobaki boye po na yo mutu ata otuna te me ekolembisa yo ekolongolo bolingo nyonso ozaki nango epa mutu wana yango lo sila na Bellevue bakabwana ka boye likolo mingi ya biyoka yoka likolo mingi ya bafani kofinga likolo mingi ya bakomedie kote kisongi kati na bango. Jita bandosa ba video na ye na internet azolobela babaku kazo finga pe babaku pe babandara pe kofinga ye azolobela po babandara kolobela ye. Alors depuis wana jita na sila bisa batikala bango pe koyokana te malgré bayokana te me non na mona te soit jita leki na TV afingi sila bisalu soit sila bisalu leki na internet afingi jita en tout cas loko wana no to mona te yango biso to yakoloba toujours so monique ba star mi bale boloba na bino te o atikali na kwena ye o atikali na kwena ye esili o avandi na kwena ye o avandi na kwena ye mabe moko banda kofinga muninga mais comme muninga leki na internet te po finga muninga ata balobi ke o asengi pardon ata balobi ke o afingi ya biso nini na kati yango moni lelo ba comédien na biso bazalaka bana ba problème mais aboya ko s'excuser et pas muninga po ani soki a s'excuser ka bo internet mombe ko zoyer soka yeka kasengi pardon internet mombe congolais ana difficulté o senga pardon na muninga ne mutu mais pas nzambe to senga ba pardon mingi okyo sali na mabe oyebi keta nzambe tata olimbisa o mais soki nzambe tata olimbiso pa obosa na pourquoi pas biso moko pe batamukito bandano komi limbisa naka mais biso bato bata media biso ba youtuber biso ba chroniqueuse tozaka ka soki kaka bomoni kaka comédien yeko senga muninga pardon be monsieur landani asenga ki pardon e asenga ki ba chroniqueur ba koni mama ba koni papa soki muta lobi ka leka na te va senga pardon problème eza wapi mais jita pe wana lobi asengi ne pardon te siko boko makaso muta sale émission o aye ko senga pardon boko makaso muta lekibwe o aye ko senga pardon tozolobela ka bino mingi bandeko botika ka biloko oyo et amalamu te lelo to mona ba comédie belé ba oleka na Bellevue TV mais so to bito landele pas sila bisalu to mona ka bilongi moko pourquoi bozo bebi sila ka sila bisalu musala bozo beba ni sila bisalu na batu nyonso eza malamu te lelo okepa Bellevue bo o mona tous les comédiens les kakuna les qui sali théâtre kenae et andéamo pas dinana au mona ba comédien belé ba sala théâtre ba kena ba mais bino bobe bisela sila musala sila tikali kana ba bilongi moko ka ba bilongi ane joua ka yango ka ezo bazo baluka bobe bisele musala bo sala ke sila zala ye moko contre ba comédien nyonso ba fani bo bebiseli musala me bonzi melo kwana te e ana baba kuku mususu na TikTok omona ba sala be émission ba lobelango likambo ba lobelango botika ba guerre bo sala e kitoko te ba guerre bo lukela sila e kitoko te botika sila ye moko na sala ke mission mona lobaki likambo ba fan bo jouer te lelo Bellevue ozo ba fan te kazu ba fan ata ba ona scène ba jouer lelo sila bisala ozo ba fan te kazu ba fan ata ba ona scène ba jouer mais lelo bo bebisela muninga musala likolo ka koluka ko beba nisa sila bisalu na batu nyonso soki lelo jita sala ke mission alobi ke s'excuser pas sila bisalu et ya problème ite sila bisalu aza muninga na e comédien aza muninga ne comédien bo sala ngo problème poani bo mona ngo lokumo ya asengi pardon sila bisala za nzambe pe boya kolobela batu asengi pardon na lola bandeko nanga botiko bebisela muninga musala et ana batebele batala asu ba théâtre sila te grâce ya bino babanani baba cook eza kitoko te eza kitoko te tolinga sila tolinga Bellevue tolinga jita tolinga dinana tolinga Ursule Pechanga tolinga batu nyonso mais lelo soki jita ya sengi ne pardon eza nango mabete ata ye moko lobi asenga kiango te mais soki asengi pardon ya mabete sila collègue de service aza muninga na ye ya musala basala musala moko
basalaka musala moko lelo koma kaso mutaleki alobi alobaki na silabwe baye kutu kotubela baye kutu kosalabwe bozo boma musala sila bandeko nanga bino bozo aka ba polémique atande na lobi bona boya na bino bofinga na bino na ba commentaire boloba na bino o esengeli boloba mais boye bato yaka koloba vérité po to linga kimia na monde théâtral na biso to linga kimia na monde da théâtre tolinga kimia sila zaka na batune zaka na ba camarade na zaka na ba comédien zaka na bandeko na bien azaka na mulongo ba comédien na bazaki mabete lelo kaka ba fan ba komaka koloba na ba théâtre ba songi lelo ba comédien wana ba koma mabe me ba comédien o bazalaka na ekala comment expliquer ka sila ndaza malamu batu nyoso baza mabe en tout cas botika biloko yo si la sala musala na bien botika bobebisela ye musala boye bango teke bobebisela muninga musala comment ba comédien nyoso baka mabe bato nyoso ka bayaka bazalaka mabe toye na ngamba jita mabe toke na Bellevue mabe toye pa Ixil Peshanga mabe toke na Dinana mabe toke na batu nyoso ba mabe si la kamta malamu bobo melande on a biso musala lelo si la zana posa pasali pe casting nebo atepe Dinana asali casting nebo atepe Bellevue asali pe bo ya jouer na Ixil Peshanga azana posa jouer pe na bobo tande ba ucho bebisi la bobo réputation kuna na Omar Kabongo makambo ebimi kutubwe eza malamu te moto betape makambo kara si réellement jita sala ke émission na soka sengi pardon bokumi sinzambe tozana posa ba comédien na biso ba yokana nde ba yokana atebwe ba misuba zwango sujet ya kovandela wana balela ngombo na ba confia sila na Bellevue ala kitoko te lelo esa biso esengo komona bango liso ensemble esa le sengo ba sœur na biso bazaki ensemble ba koli ensemble ba osa musana bango ensemble mais lelo ba koma puku na nya okoto bomona Ixil Peshanga na sila ndi bazalaka tande ba koma likola ba fan likola ba ninga na bango ba comédien ba ya ba kotisa kisongi alors so lelo jita ka sengi pardon mabete bo bandilango est l'ouest nord sud bokoma boye pourquoi bosala mabe bino bosala makambo mo loka tete o matisa mutu na biso to matisa or bosilise ngenge bosilisa ye bosilise pouvoir bosilise ngenge botika bango ba focaliser na musala na bango jita senga pardon jita sa ba comédien bosundula makambo ba comédien na ba comédien boya to sala ba analyse na biso de to mesana to sali ba analyse to kumisi bango to bwakeli bango ba fleur to pesi bango ba conseil c'est tout basenga na ba pardon tote ba comédien botika bango basa makambu na bango est important basali ba comédien ba famille moko bauta famille moko lelo si la soka zui problème akufeli azui problème mona bango nyoso ba okende bino bokasi lelo soki Bellevue zui problème grave si la oketala Ixil Peshanga na sila babanda oloba na te kala mais mobona sila kufela papa bomona ka Peshanga kendaka biso nde ba fan tota bango na confusion lelo koma likamba bata théâtre bokoya tokolobelango bakabwana basala bwe kitoko mingi te esika jita na sila biso luba okuta na baosa réconciliation biso toza te bino bokasi so baloba na te baotikalaka be baloba na te so muninga abota courage abengi muninga baseskize basokoli makolo babandi shema sika eza malamu baotikala binemi éternellement te bino bolingi nde te tolobaka vérité so bato bayoloba vérité bosiliki wana bokomi kofinga wana bakommentaire ezaka ya kofinga bakommentaire bosalaka mabe
Bamakamuso botika tolo ba vérité. Ngana esa bino ki fanatisme e bomaka musala. Ata bomona muto otambola mabe, ata bomona likambo yeke mabe, me comme bozaka ba fanatique ya mutu bosela ki fanatisme na bino, moya bola bwana mutu mabe ezate, moya botalisa mutu mabe ezate e bomaka musala. Boma musala. Bobo mela sila musala bo kimisa ba comédie belé pembe na ye or c'est important za na bango. Bo kimisa bango pembe na ye e bien te. Toyoka ba voice bima awat. O Davina lobaki, o Palmisha lobaki, o Koto Dada lobaki. Mais soko landeli yango bien. Makomba lobaki eza nango mabete. Babanda tonga te banda lobaka nde bayana bango théâtre bazalaka. Ke o Koto azalaka boye. O Koto Belvia azalaka boye, Koto Sila azalaka boye, Koto Marie-Jeanne azalaka boye, Koto Mutubu azalaka boye, babanda lobaka ndenge bayana bango théâtre bazalaka, ndenge ba comportement na bango ezalaka, yango nde banda lobela. Alors so muto ana mabe bolobeli ye mabe na ye bovandisi ye bolobeli esili nango basokoli makolo basokoli maboko babandisi ya masika. Lelo na monde théâtre poison ekota bango na bango po aniki motema mabe. Ki motema mabe zo banda na bango moko ti eko kita na bafani bwa mitema mabe. Lelo tomoni be nani Davina apo ke na fête ya décor na mobile ne kombele bat ba fingi mobile na ye me ba fingi eka na soni na ki fanatisme po ba yebi ke aza muta famille bota aza kutu mutu beboye bo fingi me bo fingi na soni bo moni pe mobile na abia mabete botika biloko yo. Basiara théâtre na biso tolinga bango sila na Belleville tolinga bango na isi peshanga na dina na bango 4 wana ba batu mo boye foto tombola fo ba sa lokumu foto tombola tala Belleville memi trofa YouTube na monde théâtre na monde ba comédie amuta liboso memi trofa YouTube mais boye bi trofa YouTube ana kombe ba ofingela ngoye bo mona na bino likambo eza nango bien likambo mona lokwa likambo eza mai me bolibo komisa masanga comme ça mai masanga te o mwana likambo eza loso me yo lingo balolongo koma sukali ya bien ti to sepela ke so muninga a sa mamba minene bo sepeli ba comparate to tika ba comparaison ya bien ti mamba théâtre botiki lango bata théâtre so jita sengi pardon na ndeko na comédien. Pardon, pese ya solo te oto lobila ke pardon boyo ki moninga lobi. C'est ça ka senga pardon na ndekone comédien po baba comédien ya biso ba fan ezani na kati. Boko ya ko pelisa pe live boko ya ko sala be émission bozo finga. Soko lingara vraiment sila bisalu tika musala sila bisalu ekende liboso. Soko lingara Belleville tika musala Belleville ekende liboso. Ba fan musana biso ezalaka te ko fingela ka biso ko fingela ka batu na biso batu. Fan musana ezalaka sala propagande ya filme. Panza sangwa filme tambola na ba lien partager ba lien. Yango nezaka musala fan. Fan ezalaka te ke ona ke ko fingela sila bisalu batu. Ona ke ko fingele bo yango te. Ki fanatisme tango za fan ya muto monya koti théâtre zwa lien wana banda ko partager. O salio tombola star na fo luka ko tombola ka ba star. Lelo Belleville ta ba famille botande ba tombola si la biso lubaba kuku ba tombola ka meto tombola ka bango na kimia eza te ke koto zo tombola le soko moni koto oye combien de batu ba finga publication ya photo Belleville bo mona Belleville ba publier photo Belleville bo eza na batu ba ya finga maintenant na mona te ba publier photo si la batu ba ke finga bo sala ka mabe bandeko bo sala ka mabe bo linga ka bango mibale olinga muninga elongolo elokote baka bastara mboka na biso lokumu pona musana bango ke liboso esenga to linga bango esenga to finga na yebi bo finga na binonga menazaki na posa na yo lobela bino ka vérité makamba ba comédien botika ngo na ba comédien makambu na bango ko bunda na botika ngo pa na bango to sela ki fanatisme te to tombola nde ba star na biso to yaka te ko finga ko yo fingeli sila batu oyo fingeli Belleville batu te malamu te to tombola nde misana bango ekende liboso to zala wana nde pona ko tombola misana bango to zala wana te poto bano fingela bango batu to tombola misana bango
plibier ba lien, plibier ba théâtre ba osala, plibier yango pour que ba talema. Et non to yaka kufinga rabata. En tout cas, merci na batu yonso bolanda rabiso. Na yaka na banalise na nga bata théâtre. Soki na yaka na banalise na nga pona bon. Pona linga bata théâtre na biso ba bazaka na ba division te. Na linga te faso ba fan ba yaka kufinga rabatu. Eza kitoko te. Ezala kitoko te bango mona ba finga na te me biso ka toyaka kufinga ezala kitoko te. En tout cas merci bandeko nanga so zamba liboso penza otombe na émission na biso o s'abonner, commenter, liker et ça malamu mingi to partager émission s'il vous plaît la famille. Partager yango na bandeko en tout cas to partager yango ezala malamu makasi. To partager yango to tika jita na bandeko na so ka sengi pardon eza bango so pa sengi pardon te eza kaka bango. Merci. Thank you.